Mais ce qui est le mieux, c'est la quitter. Pour moi, il faut faire un dernier. Faire la Congolais. Faire la fierté de la musique égyptienne. Pour me tourner, tu fais rigoler, tu peux me lever, ça à Schengen. Que moi, quand ça n'a pas commis peut-être permis à concile. Bon, ça n'a pas une génération n'a pas de pour tout. Bonjour et bonsoir, chers Internet partout dans le monde. Bonjour, Landabiso, vraiment. Donc, Bamotenabino, vraiment, comme d'habitude, nous tous à la rare, nous tous l'obéler, surtout, Nimialingo, Maya Kuba, please. Babi, Internet est zongé lengi. Internet vraiment est zongé lengi. Il y a Rosamba Koutou, mais Internet vraiment est zongé lengi. Merci vraiment à Ingénieur Del. Ingénieur Del Amroso. En tout cas, bon anniversaire, on a déjà lobby, gâteau déjà ali, moi champagne. Donc, Talara ingénieur Del, en tout cas, il y a eu merci aussi à Fabrice Ngoma, ne tombera jamais. Donc, il y a eu Talakak. Merci aussi à Rit Moutombo, merci à Trésor Moutombo et Gelo Refeo depuis France. Mon cher. En tout cas, na ba concert nous se betem na France na Côte. Na dernier concert, il y a autre chose à 4 pendant 2 jours. Gelo Refeo. En tout cas, il y a Angwana et l'autre recevoir Oyabino mon lobeli. Donc mon lobeli ya ba Gaulois, ba Gauloise, ya bino nyo surtout aux na mu kwantondolo. Binomo boyebi kaka mukwantondolo ngaku na omona maolo ba mingi zati mukwantondolo Martin mbote sala ngesengo moko yoko tokana ki olobia ye toko solo na WhatsApp mais Dieu propose l'homme propose Dieu dispose tozana kin tozana Kinshasa toko sese kaka kombo fierté kombo faire eza lokola kombo ya mai atoboyi ko solo komela kaka. Donc, tu es obligé de faire rigoler Jésus de Nian sur Wapi. C'est là que carton na terre européenne, na mabela Macron, et puis mon la tira na sango. Et tira le peu na histoire quoi. Voilà. Malgré ma complication, il y a voyage. Mais... Oui, malgré ma main noire, ma rambo belé, mais nous avons toujours na ngam na biso. Faire rigoler ou rien. Ata bazo chabiso na mabulu pe na boye po ba kunda biso kombo a faire kaka. Mukantondolo to moni concert et betami oyo ngana yo talaki ngai pe na talaki lelo to komi koyoka moi ba critique bandi ko bima moi ya miki pour zamboka te normalement bo prometa ki biso ke boko pelisa mwinda na salle fo mbatu ba mona na ezala koka moka bata makezala mona litsombe moka za quelque part il faut monana. Mais bisogno surtout aux qui étonné tout moni au lieu de lumière mais tout moni kaka ba torche ba téléphone. Non, concert to beta quand on va te faire ba to beta quand on a kinité. Est-ce que courir que n'a pas pamba ya Congo ti. On est en France ya. Les motos à la batu. Tous à la batu. Ko ya na discours wana wati. Concert beta mais avec professionnalisme mwinda mamutu OK. Toi ne loko to ko s'approcher te pa banguna. Parce que to sayo eza capacité au photo sala. Il y a qualité en wana. Concert to beta on a poto sika courir que na to elanga ma lumière. Et là vous avez on a lumière té. Mais ce qui lumière ezala kité. Bon monaki faire ndenge nini. Bon mon aki ba inviter ndenge nini. Bon ndaka bato wana té. Faire gola a fait la fierté de la musique africaine. Faire gola congolais té. Yo ka zalite bato ba yaki ko tonda sa style wana bazali ba congolais. Faire la fierté de la musique égyptienne, camerounais, tchadien, sud-africain, nigérien, algérien, tunisien, malgache. Faire la sale fierté na bango. Alors nous devons aussi être derrière l'artiste qui a fait l'honneur aussi des 4 langues nationales. Faire la passe à la fierté il y a 26 provinces à Mborana biso Congo. Ce que mutabongo ozo vanda ozo ba que non
te lumière ezalaki bien te alataki bien te toprometaki bino nini toprometaki bino koyemba danger kobina danger eza un spectacle à danger yango nde tosali foya tosala nini tokata mabinjo topesa bango c'est quoi ça te ekoma pia kanda te epesa kanda te parce que babi bagolwa fête na bango nano esili te la fête continue toujours mais par rapport ya badélégation oyo esengaki ebokende mais toyo komona yo tikali ite ya kanda tikali frère na biso nani kwa oyo zelana kotikala wana totikali na lifelo bao bakendaki lola c'est quoi ça bato bakendaka nzinga ezali te bakei lola pete donc yango pete ke kaka ezaki opportunité na biso eza makambo nzambe abongisamaki alobaki tokokende soki alobi tokokende te nyonso eza na bokasité ya nzambe nyonso eza na bokasi ya nzambe bokasité ya nkolo babi banyateli bino bouton côté nini ya visa bapeseli bino bafausse information c'est ça main noire ezalaki na nsima et puis wana ezali ya bafamille te te main noire ya bafamille te main noire na sens ke bamoni ke fe rigola azomata voilà l'étoile na ye eza boye bato balobi te amata te mais basalaki erreur mpo moto neti fe rigola bakopimela visa te na Schengen eloko tokamwa ya makasi yango wana influence kaka ti ya na makambo bozali ya l'état ti yaka 5 ans olongwe mpe mosusu mpe biso mpe towana no moins de 50 ans totanga mpe nciki lo mpe nakomi ambassadeur yeba ntina génération na bavoyage te neti na biso boye revanche ekozala kaka me naswana uti bakase bato ke mwana kasa na biso mpe akomi peut-être pembeni ya concile bosana ntina génération na bino boke poto te mpo bokobanda kozwa barefi na barefi puisque qui trahit trahira eza bongo te yo olingi tosala yango ndeni bapimeli biso visa na miso ya bato bino mo bomoni affaire musicale pour la vie ya bana bato bapimeli bato bavisa na miso na bino bomoni mais noir bomoni yango bino mo boya batémoin kozala na batémoin oui ya komona ke bapimeli bavisa mais nani aza derrière nango bame noir kaka oyebi musique ya kongo etambolaka bakinapaka bato oyebi yango ke osali succès boye ezala bato oyo bakolinga te basupporte succès no wana batindelo minere bakosela oke non abimaki na irite abimaki na ndai abimaki na bato lukuta kaka mpo bato étouffe carrière na musique ya kongo bakinapaka bato papa toyebi mambo elekaka na mboka oyo mais na yango nous sommes prudents tosimami na nzambe fe rigolo aza toujours boye tokotanga komba bayuma te mpo baza na nzela te bakoleka te on parle que de faire actualité de 2012 banda faire abima na prison 2023 2024 2000 tozokende nango tina 2050 Genève a rien à ezela te encore le 15 juin mambo mabalu kidi baza kosambwa tobeti le 15 juin tokangi bisaka tozongi Belgique na festival café le 25 tobeti tokangi bisaka tokei Espagne tobeti concert na Real de Madrid Santiago Bernabéu $3 ata oza na mbandaka obanda otala concert soki fe razalaka te ero na yebi te musique ya kongo elingi ezalaka te papa koto oyo Davido kuna Rema faire be kaka le chulumbukai bizorbi na terrain lianga sauce ata balobi oza 50 pakistanais 50 okobina kaka lianga sauce père mboka oyo toyebi ke moto asala fierté nango ya faire na fali pe quand même ye kuto aza na ligne te baza ba artiste o quand même baza te baza artiste asala soni tango azaka na moi succès na ye ami yoto na moment oyo bazobeta lisolo na ye te mundel silité parce que déjà bientôt awa tozozwa déjà double stade de martyr eza kaka auton sape kaka tokotala po toyebi te po toyebi ke moto basaleli faire story et affaire rigole boutique basaleli place à côté ya bilamba na poto ya neti mundela peso pouvoir ya ke o dirige à côté wana
référence à quartier wana eza boutique à faire. Oh maintenant so na yot. To solo lat. Yo bite que faire à côté c'est un sali un plus na musique à Congo. Le lo faire comme référence à quartier na Paris. Allô Zap, na da côté ba sali la faire boutique référence à quartier. En plein Champs-Élysées. Comme à faire et l'onami. Faire gola lelo comme référence à quartier na Paris. Na côté ba sali la faire boutique en face à boutique à faire. T'es sur les boutique à faire au côté maison elandi. Faire comme référence il y a quartier. Il y a France. Ata Air Moko pe. Air Moko. Tous à la batte. Malgré que comme référence oui. Tout à côté na kati salle. Concert zo betama, concert betami. Faire rigola. Yembi comme il faut. Mais il y a des gens aussi na yebité ceux qui bino moko pe bozo ko juger ou bozo façon bo moneli yango entrer à faire rigola na yebité ceux qui simplicité kaka ya yé lokola lobaka ko lobate il faut na ko tambola na yepe koma ya ko lobate lokola ezalaki eloko moko donc netka ayo sala moi tourne na podium hein. Entrer à faire. Non, entrer à faire, c'est l'organisation, ce n'est pas faire. L'organisation, c'est le nango. Faire la musala ezaki, wa kota nanze monini, awolata nini, awemba nini, ba obina nini. Mais entrer en tout cas, ça n'engage pas faire. Ils ont engagé juste l'organisation. Mais tu peux pas dire que ça entrer. Parce que l'obami, nabilamba. Alatika bilamba au fallait alataka. Donc mobimba na ye banda likoloti na se fali mobimba babi ke no balati na batu ke voilà que nenga landaka fali te ya olanda ndenge nini ya lata bilamba couleur nini yebisa bilamba ya lata bilamba ya chocolat elingi koloba nini faire alati ya pembe o elingi koloba pole kimia pe mwinda. Yes, on a chocolat. Sur chocolat, et l'ingolo nini. Faire la table bilamba na ba poil. Et la na poil wana. Faire beta depuis 2016, 2013, 2014, il y a concert, il y a affiche album, qu'est-ce que j'avais dit. Faire la lata même coup na kati ya clip oh babengi ma meilleure chemise. Oui mais ça y a nini. Il y a la lata en 2022, 2020, 2022, 22. Nana la nini. Ayebi na mbo signification elo wana alata ka wayebi signification na biso to kolanda ete faire basale les boutiques yepe basale les attaque kuku kasi faire basale les boutiques basale les ndako yeba ko sale ni na vini ba ya ko juger et bongo biso to mensaka ya concert de la décennie il faut ekota ba kozanga mayele ya koloba po ya bango concert tilelo emona na raté mais ya biso ekozala na kati ya YouTube au beti otali concert à faire makambo ya moyen to critiquer ezalaki te po même na Kinshasa abanda kotala ngo net match ya Ligue des Champions c'est ça na baba partout parti par là alors critiquer ko tawa biso tout ozaki na miso to monaki peu comme banze mususu faire embi ya français il fallait pas yemba yango donc bimisi beti ba demi-temps donc il fallait pas kata impossible n'est pas faire faire royer ma demi-temps faire avant de boire yemi demi-temps wana yo mutolo bi obe bango kaka non ningi na yo ke pa na bango lokuta ba zo ça les confusion ba yi muto ayema na demi-temps na muto ayema demi-temps faire ayema demi-temps banzembo ya ayema na vie n'impossible n'est pas faire écoute tout bakolo ba autotune bakolo ba demi-temps ba organe boyebi bango biso to inviter ki singila ba yemba ki bien après ça qui bien imalele oba imalele bonyoma dansa bangala muto ache dansa baluba impeccable mais pourquoi Olomide impeccable pourquoi bobo to ba ko to mama si bobengani moto na nzambe passé le pasteur Denis Lessé te pasteur Denis Lessé eza non nini parce que yepe
ayaki comme mutu nyonso asomba billet na ye akota concert atala événement. Denis Lesto benganaki époque alingaki aya na idéologie ya a filmé akosa bato ke bota la vide. Azaki na mauvaise intention. Pour à chaque fois les gars na TV finga kaka faire. À chaque fois les gars na TV finga kaka faire. Yango moni to boyaki na mauvaise intention na ye ne to boyaki yango ke yete na ebité ba goulois façon bazo memela makambo parce que ce n'est pas le pasteur de Niles et ça là qui peut na monaki na vena biso nani oya saper o Didier Mbo to beta ke peka ka yeko tazaki bigo Denzo kutu ba donc valeur ya clôture très menacé vraiment bati valeur ya clôture faire abeti be mo mona ba baleki na TV ba beke faire yemi mabe bati valeur les anti-valeurs na minute wana bakomaki oyo biso to pensaki te mais bakomaki comme ba fanatique ya kokota te bazaki na mauvaise intention bazaki na idée ya mabe bazaki na idée ya mabe contre concert à faire biso pe ba gaulois total la musika to épargnaki bango concert à faire sentiment ya ko martyr sentiment kolega na mwasi na mbeto binengi ya kosakana te kosakana na faire. Tu es na deuxième concert dimanche. Deuxième concert dimanche. Tomoni faire gola hili sous na changement d'habillement. Lamba wana c'est trop cher. Louis Vuitton, dit Louis Vuitton. C'est même pas on a GB. Oh, tika bouy quoi. Bilamba wana. Na yebiso c'est bilamba zongela. Bilamba zongela na butu, na moi. Échange la couleur. Bilamba moni wana basokola kangote na ba ma ya savon te. Ma basokola kango na ba huile d'olive. Bilamba wana basokola kango na ba huile d'olive. Bilamba sentiment nini obozaki na ngobino ba golo ya komona quadra coura les mêmes podium na petit na faire gola. Na monaki quartier latin. Na monaki de quartier latin en direct. Et lo lekelinga ve quadra pena derrière nanu koya concert na esengo moko boy faso ba golo ba yambeli oui na kati ya salle mais avia na biso azavia na biso eza makambo susu azavia na biso ye mutu afuta pe faire na quartier la tête c'est normal wana azavia na biso donc ya kolobebele zalite il fallait que toza na esengo na to monaki pe ventone asalaki pe message ya soutien ya faire rigole en tout cas ça va izaki pona biso et d'ailleurs quand c'était pour la musique congolaise ezaki ka pona biso bagolo kaka te bana mboka presque tout basepelaki na yango basepelaki na yango presque nyonso te parce que misusu bazo critiquer d'ailleurs quand c'était pour na Congo bato bazo boya ki concert simbaki te yali bato oyo en pire du mal mais concert et simbaki bana ya bango biso beto na biso to na comparaison to comparer total awa wa pesa en carton pour y avoir image za la ratin biso ko to ana image to tshela ngombanga to ana image parce qu'il y a plein de critiques ba bi faire rigolo là ba chanson mususu ayembi na kati o ebeta ina dynastique ba fanatique mususu ba yebi yango te bazo yo kaka ki pana ye mais album e otsi ko bimati album na biso esali pas même une année mais quand même bato zo se pela na yango parce que na moni vocal ya Rizé bato ba yembi yango Rizé yembi simple sale mawa yembi si sale en tout cas bato to ba sepel na yango malem les gens vont attirer quelques leçons oh wa nini pour na concert bato baza na bango calme bato baza la calme parce que album to chobi ça pas même une année bo bandi ba critique je suis désolé mais c'est tout à fait normal il faut ba critique ndé yango ça la raison que ça nanzela mwana Congo wa donc yeko tonze moné beta maki kikangi yu défaté match a bien préparé no calme de retour à faire na Kenya yeko za la camp te tokoloba te po bo bandi ba jama be aba bandi ba jama ko kenda ko funda ka bato na ba ambassade so ta yo koloba po bakanga ko yaka comme ça tokendo chele mutama na aéroport to boy tokoloba lisusu to makambo na so bo changer sous stratégie comme na ba idéologie ba chinois ola moki na tongo ba che brique na tongo boy ba che pont donc comme bongo
nasola na oti. Mais c'est comme si affaire oyo et bah et comme go banque sabino moi muki peut-être que le par rapport à déplacement na bino ou comment depuis pimeli bino misusu visa donc comme les bino te en tout cas ma visa c'est to leki ba niveau wana ko beta solo ba visa bato ba ko beta ba ko ma conseil o tanga beza eza bato bazaki na posa ba musicien ba faire rigoler ou ba musicien bato bazaki na posa faire na podium c'est tout makambo na so to leki niveau ba visa to kominde est-ce que conseil ezalaki bien to ezalaki mabe. Oh, maintenant, bato bazaki na posa nani, bato bazaki na posa faire. Faire abeta ba kosiki yemo samba musicien. Et ça la succès. Bon mon angote. Tala, bana fanya erreur moya ya grave. Mais esilité, to yebi sika to kozwa yo. To yebi sika to kozwa bino. Voilà nana. Ata na génération na bino. Bana na biso pe ba kosala na ambassade. Tokoyebisa bango ke batata na bango banyokola biso bino pe bonyokola bango ndeti nani wa toyebeseka tokozwa bango boyebi ba nani place bokozwa bango bango na affaire to nanu ba jeune to tanga peti mais sika fumi pe na kombi pe pembeni na concile bolali na yebisa boko leka te ba pesi ata tika mbandaka bokozwa te na ba pesi bino passe te passe pour anine ce que ça lola non ba pesi passe pour so ba pesi passe te bonne vraiment ko lobela ngote bo garder kaka boye ba non ba pesi biso passe te mais ils en a na poto vraiment bazaki na besoin na yo hein oui mais bazaki na besoin na nga mais Nzambe a changé idéologie. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On les a Nzambe ngonga na nga un jour ekobeta ekokoka ekoleka nango bien. Donc c'est que mbalasi mapoyo ke lisusu poto ba il faut diminuer sikoyo ba ingir na ba façon de dire na yo vis-à-vis na lobi bon ba warrior na lobi bon ka bato ba net bango est-ce que bango bas donc eza wana te na biso ke Nzambe muto ayebi bango bazana ba Nzambe te po ba décider na vie ya bato ou be ba voyage te yo ka sa so Nzambe alobi okokende na okete eza nyonso eza na mokana Nzambe Nzambe mo ayebi soki tokendaki te Nzambe soki tokokendaka Nzambe kaka bango banani bango ba Nzambe te c'est singa fobo du negoloba te na yebi soki mambo voyage za mambo Nzambe so Nzambe alobi oui soki alobi non mais yo déjà ndi mama ki yo ndeza na okaka te inshallah eoleka nango eoleka mu kwa tondolo bogarde la presse eoleka nango eoleka nango kala eoleka nango yeso ake imbange ko mata eoleka Nzambe za témoin to yibelo a mutu te tozolo belaka artiste na biso faire rigola c'est tout Nzambe moko a témoin eoleka nango ko s'inquiéter non te zana à l'aise quoi. Ouais, bien merci vraiment à Jojo Salazakou. Hein, Jojo Salazakou, vraiment mon ami de tous les temps. Jojo Salazakou, il y a eu Angwana et merci aussi à Rigo, hein, Rigen, Moutoua Simbi, Central Yakingabwa, Bumbungirngiri. Donc il y a eu Angwana Mobala Mouindou, il y a mon poussé. Rigo Ngobila. Bogard de la presse, tout raison à nan sus de panayo. Double Adidas et Betty. Na minicho na sur faire gola zo paiement. Ah mais la moi mili qui to moi jinaé. Talaka moi énergie kendaki. Mais siko na concert faire gola lobby. Musique et l'équipe ilanga na passe. Po ba mise bele ba kosa batuna koyema na Paris. Na moni ezala passe musique l'équipe ilanga na passe po ebele ba kosa biso na Paris ke ba beta musique amalonga zo ba kosa bana mikili. Po ba warrior ba lobi ke ba bibilanga musique l'équipe ilanga na passe. Oui. Ba lobi ke non a lobi bongo pour à sentir passe ya douleur, ya visa na musique. Musique l'équipe ilanga na passe na sens que ebela ba bayaka ko beta na Paris ba kosa bana mikili. Yende véritable capitaine qui amène la rumba africaine au bon port. Faire rigoler les musiciens congolais. Faire rigoler les musiciens africains. Conseil wana ezaki le sanga ban Afrique. Na sens wana. Ko yana discours ya bato ANT faire albaki ngo bien. Et l'équipe bilanga na passe oui. Musala tout ezaka musala l'équipe bilanga na passe parce que ko yemba deva bato ebele bongo ezanchaka fete.
Ah, ils ont pesé quoi. Il y a un moment dans le bac qui n'a sens quoi. Voilà. Ouais, comme vraiment comme on a souka ya émission na biso. Question ya souka kaka, bogard de la presse, tout faut délégation les sous faut kende. Na ba concert ezoya. Bon, de toutes les façons, dans le bac to kolobate pour belé ba comme na idéologie à Rolanda Rabiso. To lobini ni poto sala nini. Il y a un moment comme na moi ba ko se retirer pour na kolobe belé pour na ko pesa ba tactique de jet. So to pesa sous tactique. Bon, si tu as un chinois, malem, ça nous calme. Ça nous calme. Tout ça, what? Tu as un autre rôle. Pour comprendre qu'en tout cas, je know you. Maëlle. Ok, merci beaucoup. Déjà, tout comme na fin na biso, moi, mon de la fin na yo. Mon de la fin, ça va s'abonner à Koba Plus. Et surtout, les chaînes na biso. Biso to les gars pour na opesa la raka faire rigolo ou rien bilenga faire l'équipe bilenga moi na mbetu elenga faire eza ilengi elenga faire eza ilengi faire rigolo Jésus de Niance chez la biso date na lola ça la moi beto zo bina pena ba ange na lola o cheka date moko na lola pena to kutana ba ange Gabriel to yemba kikangi yu to yemba to bina ta dans circuit twen na ba ange do faire chez la biso date na lola puisque oyo sali. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Merci beaucoup, Bagoloise. On est ensemble, quoi. Merci. Ouais, et merci vraiment à tout le monde. Surtout à Lingo, Mbaya, Koba Plus. Partout vraiment dans le monde. Ninga Gezaraka, donc Bobenga, Bokota. En tout cas, vous s'abonner vraiment na Koba Plus pour vous avoir news, il y a bien. Vous avoir vraies informations. Ils ont le bela, ils ont les télés, Bokota. Bo solo la solo à partir il y a Koba Plus l'international moi si y a goût moi si y a sucre moi si moko te éviter quoi tu as l'équipe même na goût l'andungumbu ya eu angwana vraiment donc bah gros bisous na partout aux amis et merci vraiment aussi à Trésor Kingoi ya eu angwana et merci vraiment à vous tous bye.